Bonjour, bonsoir la famille, bambote bambote, ça débat bisika nyonso bozwami, nyonso bozali, nyonso bozwa vidéo na biso la famille, to s'abonner, to liker, to aimer, et ko sala biso bien la famille babonné à Noëlla TV, ba commentaire na bino pe ezala elamu, ya mabete la famille, to zali ba congolais, ba congolaise. Soki malamu ezali to lobi malamu, soki pe mabe ezali to pesi conseil pe na mabe la famille. La famille babona Noëlla TV vraiment tozali awa to lobake tozana au milieu du village, mais tozala ka porter contre te to pesa des concerts, soki artiste na biso asali malamu, pourquoi pas to betela ye maboko bravo na oazo sala pona lokuma mboka na biso. Bandeko tozalaka pe ke soki artiste na biso pe asali mabe pe tolobeli pe mabe eza te kaka ke toloba kaka malamu nyonso asala kaka eza bien te tozala bahypocrite na bahypocrisie te ezalaka mabe na kati na vie na bomoi na biso parce que otalake po oyo azopesa yo lipa azopesa yo elamba donc akosala nyonso poto nyonso akosala bozondima kaka merci amen te bandeko fuko yebisaka moto pe que place oyo osali mabe akorche parce que moto azali simple parfait azali te sauf que nzambe oyo akelaka biso likolo yende kolo na pe makolo na nyonso mutu oyo oko korge ye te oko koloba pe defo na ye te po biso tozali biso nyonso bikelamu na ye bandeko mikolo na suka epusani temps de la fin o bible elobaki makambo oyo ezalaki ya soni ya kobatama ezobatama susu te donc mabe ekomi malamu ekomi mabe bandeko tozomona ngo ndenge monde ekomi biso ndenge tokolaki tokokoloba génération na biso oyo tokoli tomonaki makambo oyo te ata ezalaka ebanda kala me ezalaka ya kobatama ya soni me ya lelo eza susu ya kobatama te eza nde mawa mpona bana na biso oyo baza na ba 10 ans oyo baza na ba 8 ans oyo baza na ba 12 ans oyo donc kokola na bango toyebi nanu te ekozala ndenge nini me biso tozali ba chrétien tokobondela mingi pe tokosenga na nzambe en tout cas apesa bango force bayeba ke non oyo ezali mabe tokoki kosala te oyo ezali malamu tokoki kosala te bandeko biso moko tolakisa bango nzela na nzambe tolakisa bango mabe eza nini malamu ezali nini parce que biso baparents na biso balakisaki biso ata bapesi biso bomengo te oyo mindele batikelaka bana na bango badescendant bazobotama bazokuta kaka bomengo bazokufa bazokuta kaka bomengo donc bakoko na bakokoloko bakuta kaka me biso toza nango te biso tozobundana toza nango te tokotikela bango bomengo ya mingi te mais soki totikeli bango kaka ata parole de Dieu bayeba ke oyo nzambe ayebisi biso boye na 10 commandement na ye tokoki kosala yango te bana bakozala épargne ata ekomi ndenge nini epeli moto ezozika bakozala na bobangi ke non oyo nzambe alingi yango te bandeko nazoloba eloko moko pardon bolimbisanga ezali pona artiste na biso donc tozomona ke non moto ezopela mabe ezokoma makasi na biso surtout peuple congolais tokomi koautoriser mabe na ndenge moko ya liboma bandeko bakola na video na nga s'il vous plaît bofinga te botia bacommentaire ya malamu s'il vous plaît tokomi na ntango na suka yo oyo kotia bacommentaire na yo ya mabe yo oyo akofinga nzambe moto akocharge na yo parce que awa akofinga ezalaka te ezali kaka analyse pe conseil ya malamu apprendre ou à laisser mais ezali kaka mpona korapele bato toyeba ke nzambe aza na bomoi mpe akozonga oyo tozomona ezokongala oyo toza nango na posa ekoleka mais parole de Dieu jamais ekoleka te bandeko tobosanaka yango te sentiment ekosa biso te bandeko
loyenge ekosa biso te, matalana ekosa biso te, la famille tobosana te. Royaume de Dieu ekozela biso yo na nga tokende kosamba mutu na esambelo na ye, mutu na jugement na ye, okotala gauche droite te, voire même mobali na mwasi bolalaka mbeto moko, me mutu na mutu azalaka na ndoto na ye ekolakisa ke kokumisa mutu wi eza mabe te, kopesa mutu baloge nyonso eza mabe te, me tobosana te. Mokolo Yesu akoya okozala na mutu wana, mokolo Nzambe akozwa bomoi na yo, eske bokozala mbeto moko, bokozala rêve moko? Non, bandeko tosala plaisir te, tosalela esengo te, po tomona oyo ezongala oyo toza nango te, oyo tolukaki tomoni yango lelo ekomela biso neti masutu, tosutuka to aloge, topesa mutu wana baloge nyonso, tokomisa ye Nzambe. Na place ya Nzambe botia mutu te, s'il vous plaît la famille. Na place ya Nzambe totia ye moko Nzambe mokolo na pema. Tobosa nango te, pete pema oyo oza nango avant yo ozalaki nango. Eza mutu wana te mutu apesi yo pema wana. Eza artiste oyo mutu apesi yo pema wana te. Po obana kopesa ye ba aloge nyonso, okumise na ndenge nyonso. Non, tokokumisa mutu. Me tosanjola ye te, bandeko na place ya Nzambe tokomi kobosana, tokomi kopesa ngo na batu, tokomi kopesa ngo na ba artiste. Oui, toyebi pasi ezali na mboka na biso, me bandeko pasi ekomisa biso te na niveau moko ke bakoyebisa yo ke banda kokumisa mutu na manière nyonso bana kokumisa ye te. Bandeko yango nasengi na bino, s'il vous plaît, bofinga te, bosala mabe te, bango so baza baartiste na biso tokumisaka bango. Nga alobaka nazali na au milieu du village, baza baartiste na biso toza na lolenga kokumisa bango. Kokumisa eza ndenge nini? Tokokumisa miziki na bango, tokosalela bango bapublicité ke bandeko na biso bazosala honneur ya mboka na biso, bazobeta malamu par-ci par-là drapeau ya mboka na biso. Mais toleka balimite te. Nazoloba boye pona ndeko na biso oyo bazobenga Petit Fally, oyo artiste na biso azwi ye azokomisa ye pe mutu. Oui, balobi ke mutu abonga kaka na nsima mutu, eza mabe te, eza malamu. Toza na posa tobonga avant koyeba pe 1 plus okobota maka bala moko boye te oyeba bango te, bakolakisa yo 1 plus 1 égale 2. Donc toza na posa lisungi ya moninga mosusu, liboko ya moninga mosusu soko koyaki na kati libulu apesi yo liboko obimi. Me tozomona Petit Fally oyo toyebi te, ata balobi ke okrake artiste na biso amemi na poto oyo yo olotaki te, peut-être pe ezalaki pe dessiner na yo pe kaka koya na nzela artiste na biso. Oui, po abimisaka moto na nzela kaka ya moto. Mais abeti ba tatouage a dessiner na ye artiste na biso, toyebi ki aza na ye fan na ye, po ye muta memi ye pe ye muta bimisi ye. Me na ndenge wana te. Bandeko tatouage opesi, en tout cas ba tatouage eza nango tatouage eza nango problème te. Nana bafana que je t'aime, moi c'est artiste na biso alobaka na ye te, tosi tomona te, toyebi te pete na nkuku abeta pe mobali na ye, me tomona ye te ke atia mobali na ye na nzoto, tomoni me ata bana na ye te ke babeta artiste na biso na nzoto, tomona nulle part ata maskosi oyo mobali tomona yango te. Me siko toyo komona kaka Petit Fally oyo abeti artiste na biso, toyebi aza na ye fanatique na ye, aza nyonso po na ye, abimisi ye mokili mobimba, azomonisa ye na bapoto ba place nyonso, mais il fallait pas. Donc baloge na place ya Nzambe azopesa yango moto wa mokili lokola ye. Donc akozala pe, donc exemple na lobi pete ke artiste biso koko yebise bongo pe ke sala boy. Non, nazo loba bino obo tiaka ba commentaire ya mabe boya kofinga bofinga te, eloko kofinga wana ezate ezaka analyse. Tozali ko analyser. Noela TV azo analyse, azo pesa analyse. Est-ce que ezali bien ou pas? Est-ce que à la longue ezala bien ou pas? Non. Tozo pesa analyse. Bofinga te. Bino bata na finga
nalobi déjà nzambe apinir maboko wana parce que maboko ezokoma ezowuta na kati ya motema mpe na kati ya makanisi na yo. Alors lokola ezowuta na kati ya makanisi na yo, soki olingi otia makanisi na yo mabe, nzambe abebisa déjà motema na yo, aboma motema na yo wana mpe makanisi na yo wana oyo kokoma bikoma apiniri yo mpe nzambe abebisa foye na yo, génération na yo na bikoma na yo parce que ezali kofinga te, ezali analyse ndenge tomoni ndenge ezokende. Eske mabe ekoya ou pas? Tozo analyser. Tolobi pete ke mabe ekokoma ekoma pete. Siko tozo loba. Bata mayele bakokota pe bakokomante. Bata buzo pe bakokomante na buzo na bango yango na lobi ke na pinir bango déjà. Par le nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Donc, si kondenga komi bongo, oui, to yebi po aye poto. Poto eza paradis te bandeko. Biso toza na poto tozo souffrir bandeko, yango tozo luka ke to bundana, to zonga pe na pays na biso, un bon pays, nzambe oya pesa biso, un bon pays que j'aime. Place bakundaka motolo na nga. Na bandundu na kikwiti, ngai na botama na kikwiti, moi. Je suis congolaise de père et de mère, moi, Noëlla TV, un bon pays. O ba papa na ngai, ba botanga. Hein? Oui, eza tozana pasi. Toye koluka biso nyonso. Tolobi teke na poto tozalaka na mapata, na poto nyonso ezalaka facile. Soki ezalaka facile mbele tobimaka na tongo totika bana biso ya mikie na ba crèche. Tokendaka musala tozolela na mai na misu. Malili ezokanga biso na maboko. Mama okosimba ta vola nga Noëlla TV lelaka na vola bandeko. Na kokosa bino te lelaka na vola. Malili na maboko lobi nzambe nanga otali mboka na biso o nyonso balobaka bomengo tu ezalaka na mboka na biso na ndimaka ngo te parce que soki ezalaki tokoya kosouffrir na mboka boye te tozalaka neti tozalaka boloba susu te kebe esclavagiste babando somba bato na tango akala esila lukuta ezali parce que toza na kati nango parce que ndenge tosalaka lokola banyama 6 heures sur 6 heures. Donc, tozana kati nango boko sate, ezali bandeko, eza. Poto eza mapata te, eza lola te. Bolo bate ke poto bat bakufaka te lukuta. Prévané, soki bat bakufaka te, pourquoi? Soki muta kufi bazo ke kude soute en Afrique, soki mona ke na poto nyonso ezalaka facile, na poto nyonso ezalaka donc au ramasser mapa ekoyaka na nzete. Non, c'est faux bandeko. Ba o bakanisaka bongo bakosi tokufaka na poto, tobelaka na poto. Donc nyonso esalamaka na Congo esalamaka sauf que point de vue eza bien, assurance maladie eza bien. Ceux qui ont sali pe bako futo mbongo na yo comme il faut et kozala te ke par-ci par-là ba discussion alobi chef alobi te mbongo na ko futa yo mwa wana mwa o ezalaka te bandeko na poto ata obandeli mokili na poto ezalaka te système tu kozala pété mwana poto no sa yebi yango ekozala te ekotika kozala te sauf que ça mais pas ezali. Donc pour artiste na biso mimi na poto donc oza obligé obetie na nzoto par-ci par-là pour na esengo. Oui wana esengo na yo plaisir na yo et après eko kozonga mutu olobi nga na sali eza nini to moni fali pe azalaki pe na artiste na biso Koffi Olomide est-ce que abetaka ye parce que apesa akumisaki ye pe amatisaki pe orchestre na ye. Est-ce que artiste na biso abetaki Koffi Olomide na nzoto? Non. Est-ce que tant wana tatouage ezalaki te? Oui, c'est vrai ezalaki. Po mutu akosa te ke tatouage ebandi kaka na bane oyo ebandi ou bien na 2000 ebandi? Non, depuis tatouage et banda. Est-ce qu'il fallait pour pas bétailler? Non. C'est que pourquoi ndeko na biso bazo benga na petit fali? Pourquoi comme tu na niveau wana ata o krake moto ango? Poto eza lola te. Poto eza paradis te.
poto ezakaka mabele pe enyataka sauf que mondele abongisa mboka na ye yango mabele atiango prince partout atiango makadam partout yango moye tonjentaka na nikola mabele ezate mais mabele ezali bandeko bokosa te bozala na basentiment moko ezomema yo tina ndenge moko après oye ko regretter je pense garçon on a batouache o abeta eza na mokolo akozongaka mutu alobi qu'est-ce que moi je l'avais fait? Qu'est-ce que j'ai fait moi? À regretter que na place boy fallait tia moi nanga non? Et kozala tard déjà au sali. One eza net impact au sali sans le savoir. On a plaisir ya tamuke mais oko regretter ya tamulai eza conseil bo fingate bandeko. To fingite. Ero kozongaka mutu nayebi te soki bosambelaka mpe nzambe soki bosambeli nzambe te toyebi te sata mpe asambelaka nzambe ayebi nzambe mais quel nzambe futo bosanaka yango te alors mokolo yo kozongaka mutu ofandi olobi oyo nga na beti est-ce que un jour ekobalukela nga te est-ce que un jour wana tozoloba soki ke fali alobi ke pesa nga papa na yo pesa nga mama na yo est-ce que kozala capable ya koboya je pense pas bokoboya te mais akosenga pe te tozo analyser je pense pas akosenga te tozo analyser tozo pesa kaka exemple tozo loba kaka tozo analyser est-ce que soki un jour atunie salanga boy pesa nga boy sala boy je pense pas que okoloba non okoloba oui parce que déjà emonani mais en tout cas bosalaka te ke buzoba eyaka kaka après mayele ekoya na nsima non tozalaka bato ya mayele tozalaka bato ya mayele mpe bato bamuton te tozalaka bato ya mayele balobaka ate ke bakongole baresonaka te bakongole bazalaka bazoba bazalaka bakon et tout non la famille te tosalaka bongo te mais soyez les bienvenus na monde na bino eza bien bon régner mais un jour boy bakekolo apema azali le tout puissant le Dieu de Dieu ce qui console les cœurs ce qui oyo apesaka et tout oza nango posa azali oyo nyonso kosenga akopesa yo peut-être pe na nzela afali olekelaki ezali pe nzela nzambe alobaki kolekela nango peut-être pe ezalaki na nzela wana ya presse wana te abombelaki yo manière mosusu mais eleki na nzela afali gloire à Dieu mais na niveau o nga na moni okomeli kotia batatouage ya ndenge wana nyonso mais bon oza ndeko na biso congolais outi na bwende soi-disant moto ayebaka yo te na mboka eza na bato baza wana baluka kosimba afali komona bamona te mais yo outi na bwende toyebi te puissance oyo nzambe ataki yo eza bien donc c'est un peu ça la famille s'il vous plaît nakoma na nga na suka ezali kaka mwa analyse po to analyser bao bata mafinga na sina yebisa bino déjà bofinga te bopesa barigima bopesa pe ya bino po devina bino ekosunga ekosala pe moko mibale pe malamu ke kofinga esala bien te bandeko fali azobeta lelo na mboka na nga Belgique ayebeta lelo na mboka na nga Belgique vendredi lilo mais je sais pas bao bakena misala peut-être bazui ba vacances na bango pona ba sentiment na bango donc ba biso ba otokena na biso yango te c'est bien to soutenir ne kaka na boye pe na musika kaka na ba vidéo donc ba concert ya malamu ba combattant je pense pas pe ke ba kotungisa te ba ozana na bango pe kimia loleng tozomona eleka nango pe kimia donc abeta conseil na ye bien je pense nakanisi ke ndambo o azozwa akanisaka pe bana bitike babola babiso ba o peut-être topesaka bango pe comme il faut te nakopesa mibale misato mais non 20 personnes 50 personnes te soki nalobi bongo nakosi mais ye apesaka mais nzambe abazala na kati na ye na concert na ye vraiment abeta be az artiste na biso pourquoi pas donc courage lelo le 15
concert ezobetama na mboka na biso na Bruxelles et tout donc boye malamu na Bruxelles mabela Bruxelles et yamba bino bobeta concert na bino. Alors merci la famille tozalaki konalize kaka mwa video na biso siko tokoma na suka nyonso boza video na biso la famille s'il vous plaît to s'abonner to like to aimer to tika commentaire na biso pe ya elamu ekosala biso bien la famille nazotika bino c'est Noela TV à la prochaine vidéo babisous la famille babona Noela TV I love you allo nalingi bino mingi e tobosana te losambo tozokoma na mbula ya sika 2024 losambo nde eleka makasi losambo nde eleka biso mingi parce que diable pe azalaka rise atelemaka pe lokola lion donc biso pe totelemela ye lokola bana na nzambe po alonga te elonga ezala ya biso bana na nzambe la famille tokomi na suka merci bisous bye bye nzambe alola abatela biso au revoir.